Lancement la session la formation 2025 na ONGD Congo de l'espoir et par le président Maontone Moussilo et Salamaki le qui fiston au commentaire. Ah oui, ndenge kaka balakaki ndenge pe et Salamaki ONGD Congo de l'espoir oyekumba maka et pa ya mwana mboka Maontone Moussilo iba procédaki na relancement ya centre de formation professionnelle gratuite pe ouverture ya session de formation 2025 lobi eleki soit plus précisément mokolo ya lundi 18 août 2025 et les kaki kitoko avec impact pédologie batu bayaki tellement ebele pour na ko profiter na occasion oyo et pesameli bango ya koyekola ofele pour na lobi na bango ezala meilleur. Présent na cérémonie d'ouverture, président Maontone Moussilo, président ya ONGD Congo de l'espoir, oyo na selemba ou babengaka, soso ya mboka matembele ya simandaku eratakate, atalisaki sens ya journée oyo. Bandeko ya selemba ou, tozotonda nzambe lokumu mingi na mokolo malelo, pona nzoto makasi, vie, courage, force oyo apesi biso ya ko réaliser projet pe ko poursuivre makanisi oyo tozana ngo to tozalaki na yango ya ko investir sur population ya Selemba en particulier pe en général ya Kinshasa mobimba kaka nde balobaka la kisanga koloba mbisi ke opesa ngai poisson mokolo nyonso tomonaki eza malamu mpona ngai to mpona biso nje Congo de l'espoir to investir sur population na biso e kozwa na bango kobonga na bango koapprendre na bango mpona biso eza fierté tosali yango plusieurs fois na bandeko mosusu oyo bakenda e tomoni fo tokontinue mpe kosala yango na susi ya mibale ya kozala toujours en 100% na vision ya mokonzi ya mboka oyo alakaki gratuité et enseignement biso tomonaki ete ka ndenge balobake moto alakisaka nzela bazaka toujours nsima na ye esengelaki mpe to accompagner mokonzi ya mboka na biso na domaine oyo ya gratuité ya enseignement biso toye na plan professionnel toye nango na bamétier tolakisa bato kokoma kotanga et puis quoi prendre bango informatique na couper couti de ofele kasi sengeli boyebake ezali kaka pona population ya commune ya Selemba ute kasi ezali pe pona bana Kinshasa nyonso pe ya République démocratique du Congo mobimba ba inscription ezali déjà ko continuer boya ebele koyekola ofele na ba métier lokola auto école informatique coupe couture esthétique et coiffure ezala pona alphabétisation lingala alphabétisation française boya koyekola kotanga pe kokoma ata en anglais américain jamais rata nyonso ezali disponible na bino ba prena oyo boye awa na ONG Congo de l'espoir koyekola tozo senga na bino bo s'approprier botinga mayel kamboyo bo lata yango lokola eloko ya mbino ya malamu ezali investissement oyo ya malamu to se peli ko sala yango à travers bino Polobi to relever défi il y a développement la commune na biso ya Selembao et puis il y a ville na biso mobimba ya Kinshasa ba place ezali nanu ebele soki oleki kaka na route de Matadi na numéro 3B na quartier Cité Verte na commune ya Selembao référence Arrêt Lubulu na même logique d'idée notable ya Selembao Maontone Moussilo alansaki appel na ba partenaire pe batu ya bonne volonté ba soutenir initiative oyo na bino ba partenaire na bino bandeko bazaka na mutema malamu ya kosunga batu ba oyo bozana don ya kokabula esika malamu ya ko investir de yango na bino ba yebo reconnaître que don ya libéralité ezalaka et religion saint pe ya malamu ya kosala eza kosunga babola ba orphelin ba veuve esika malamu ya kosunga yango eza na adresse ya bien bato yango pe to localiser bango facilement boko ya ko vérifier so to sali oyo ko pesa ki to sali te esika que le ko pesa en désordre ba onja lukuta
orphelinat Lukuta ezalaka biso tozosala musala ya malamu mpona kosunga population na biso ya Selemba en particulier pe en général oya engoma Kinshasa mobimba. Tala mwana mama banoko mabukana adaya, il n'est jamais tard pour apprendre baloba na lopoto. Yake yo. Oui.